Awa siko toko embate. Pour rouler, je sais mais les sifflets soit cadence. Ebandagawa. Yango Ebandagawa. Ebandagawa. Just Mr. Abidal News. Voilà. Allez nani. Allez nani mais les sifflets. On l'a jamais les sifflets. Allez nani mais les sifflets go. On l'a jamais les sifflets. Nana mais les sifflets. On l'a jamais les Michel sifflets. Mbeza, nana mais les sifflets. Yoga yema Michel Mbeza, les patos silencés. Michel Mbeza, mon banquier. Salut monde entier, en tout cas, Bambo Tebele Sika Bozwali. Bambo Tebele, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Elongi à Jésus. Moi, na moko ya Sika, et na makamo ya bien. Et ça, juste car on a signalé Bino que, pour les émissions na Bino, vous avez toujours branché, scotché, na chaîne na Bisso HD la Congolaise. Pour les émissions na Bino, émission na Bisso, article 15. Tolobela mingi, peto zolobela mingi, sur ba jeune. Comment bazo vivre na musana bango na bakop na bango. Donc o ba jeune o ba boya na bango via machette, ba boya na bango via ko bunda, ba boya na bango via okata ba sac, ba pona eloko moko métier moko esunga libota na bango. C'est juste awa nazana ndeko na nga moko na biki bozo découvrir kala mingi te. Donc ye aboya na makambo ebele, aza artiste donc asimba suki abatso akati o suki. Ondimate suki atakati yo lelo mona galo ba tuna nani nde akati yo po suki akata suki loga mo olingyo bala. Donc c'est ça, sans plus tarder na ko senga kaka merci vraiment la confiance na bino boza toujours branché boza des cités. Bon bonjour ndeko na ngai. Bonjour grand journaliste. Bon kombo nani se présenter bana monde entier ba yeba yo kombo nani. Wa nga kombo nga artiste phase. Nous avons un artiste talentueux, ça la comédie et puis dans sa comédie tout ça la peu coiffe quoi. Tout le kaka kandeza la poto laissa libota quoi. Ouais, binomo bolandi ndeko aza comédien mais en même temps les sous dans ça wana ba casquette ebele. Côté comédien, côté pe coiffeur mokati suki donc ndeko bon. Depuis ça combien pardon batan boni o sali na ngona musala oyo banda o koli o tio koma boy. Ah, boulot peno mona boye na umela ngo fort. Na umela ngo fort na ba fort na biso mo kaka ndezalaki ezalaka okata ba vina ba parler ndezalaka kaka mais hermo total ka été ko kena pe ba parler ba ve il faut tout simplement elo mo boye ekotsa quoi. Ya mo to beta mo boro to zawa donc ata ba 5 ans ngo donc to lenda bani na kopo kaka. Ouais phase bon. Bien sûr, nous sali 5 ans, on a 5 ans au salio, mais comme nous sommes dimi au sala, ezate, au prenez ça les ates zara, oyo. Ah, ndeko na ngai. Na mboka na biso cop ni nako sala, o ba pesi biso. Cop ete, yaka mutu faut débrouiller quoi. Ndenga pe na créer cop quoi. Taka so na landika na taka biso ba théâtre to sala ka, ba futa ka biso te. Eza ba effort pe soka to bimsa ba énergie. Donc remerciement mo te to zora bien. Donc so na ko kende boyam so sing biso ba tournage, sing biso to za ma propre. Donc ba bloko na nyo so sing mambongo. Donc mutu pe so mbongo na zate. Donc sing mo lukango. Ya mo to sala cop o to kata cheve pour que ça biso po lobby eza bien na biso quoi. Sikoyo ba retomber, est-ce que et la gayo on se retrouvera peu vraiment na musala oyo? Ouais, sona se retrouvera te mena tikango. Donc sona sala ngoti lelo c'est que na se retrouvaka. Famille zali bana bazali to vivre na banka na mambo. Ouais, bana kini, bana mona tebino mo boyoki, copie yango ya apona na ya sala yango yango sikoyo risque nini o bokutana nango mana kopo yo po babi ba risque pe zalaka risque vraiment zalaka risque nini o yo kutana nango pe o so kutana nango ba risque za trop po biso to tout près à quand loano donc ba risque za fort ko kata yamsu colonel mo bo kata TV général mo kata TV au moins que non yamsu souper moi gilet ndezalaka ka ya machine té moi erreur mutazoki ndezalaka ka et ko problème ba bouton et ko mamutu dans tout le cadeau. Bon ça va risquer oh la rabiso pour lobby tout ça la bien quoi ba matériel a bien il faut tout ça bango pour tout ça il a musalongo bien d'abord risque peine ça rebeller au kata mona suki boy mamu susu c'est pelité t'es changé dans mambo ça rebeller quoi ouais ba risque peine ça siko soki neti
moto mosusu ayeli yo neti yo te phase artiste nalingi na en dehors ya makambo otika mambo ya coiffe en tout cas nayeli yo mwa cope mwa boulot moko osala yo okoaccepte yango to ndenge nini nga na cope mosusu nakosala te par baro donc cope na ngai yango onga na pona ya licheti te ya kotema na nzela te ya kobeyela kar te mpo na dignité na ngai atake artiste na garde yango naosaka mpe ka art donc art likolo art yango na pona cope okwa ouais bana monde entier bino boyoki alobi ya pona na ye mosala oyo alingaka ne mosala mosusu te bon soki mosala mosusu eza ba misusu balobaka bakosala mais ye alobi ya ye cope yango oyo ya ye boulot yango oyo donc tout yo oyo asali yango wana phase moi ililoba oyo koloba mpona émission oyo moi idée oyo eza ndenge nini mpona omoni émission article 15 oyo article 15 fo bozalaka mpo bodécouvrir baartiste mosusu de l'autre part na bacoin mo boye bazalaka coffre ebimisaka bango mpo omoni toza ebele nazaka nga moko te toza ebele toolukaluka mpona bafoye bon bango mpe wana fo balekaka bamonaka bango gouvernement mpe fo botalaka bakana biso donc tant todébrouille bo biso bagene toana bacope mosusu osala te nga mokolo boye donc nakoma kuluna donc esa genre te donc tant tosali cope oyo bopesa biso mpe bafaveur bosala ta basalon ebele borecrute bayaya bakataka suki donc ne fiske ata ofute te ayeba ta métier mpo lobi esunga ta ye na libota na ye donc bayaya tu bozala bapale so mona osala cope osala yango oyo donc cope asoni te article 15 débrouillez-vous donc na débrouiller na ngai mpo lobi nazanga différent te quoi na oyoka mpe motu soni te na cope oyo taki artiste donc naosaka cope na ngai na ndenge bien avaloriser yango mpo lobi baya bakota mpe to former lare comme ebele tosala ngo mwa mibale misato mpo baya mosusu baya tolakisa mo boulot oyo ole de kuluna bon phase sikoyo monde entier baolanda sikoyo olobi nini oza na besoin ya nini oyo mwa balisungi mba oyo bakosunga yo opesi mpe ta na nimero na yo bato ya mawa bakopo toza na HDL congolaise eza suivi na monde entier bato ya mawa mpe bakoya babengi yo phase tala boye mwa tondese mwa nini mwa nimero na oyo ya telefone osala bien mwa lisungi ouais justement lisungi nasengi na bato bana ba bonne volonté badepute na biso boza wana kaka mpo bosunga biso boza wana kaka te mpo bokende na baparlement boloba bamamo boye donc na poto pe tosenga bino bana poto bosunga biso baartiste na bino donc lisungi na bino obo pesa ya mukie wana esaka tosala biloko ebele mpo tosunga bandeko na biso oyo nyonso toa na Congo oyo donc baya ebele bafandi bapale fo tozwa bango basala babulo batondese eza te bamateriel a utiliser na bango eza te bino omonaka na bachaleur il faut babiloko eza na mwa confort mpo esala mwa bien mais tobunda na lisungi na bino bato ya poto bosunga biso mpo na kinya lisungi ya nango te moto apeso te totielaka bino bana poto espoir donc bolanda pena HDL congolaise maloba nanga phase artiste na bino na posa soutien na bino numéro nanga contact ezana moto obenga ngai 090 63 063 69 bandela ngoli susu 090 63 063 69 ouais bana monde entier HDL congolaise Sœur Espérance ebongo yo sungaka batu osungaka bana ndeko ye wana alobi azana posa ya soutien azana posa ya soutien na bino esala bien. En tout cas, Rachidia Soumani, mon frère, soutien. Dora toujours, soutien et ça là bien. Florence Kambou, na Belgique, place aux arts, maman na Chloé, ndekoye wana soutien au sala malamu. Phase, na ebité, ce que mon question moi d'ingara na mutu, so qui vraiment ndeko moko boye, azana posa peke aya kangamana yo pola ki sa ene bakata ga suki fo sa lwa o former aux lwa mettre na ex ko zala o kangele mutema te. Na ola ki sa po za cop mutu so débrouiller na olingata ko makuluna. Mais eloko esala biso ezaka ke tokoka te famille na bango ya mosu futa biso mbongo moko po tolakisa boulot tokolakisa gratuit mbe ya omoni ba espérance ndo lobi wana ba mère do bosala pena mo effort pour na biso quoi donc Angèle Moussoaili na Libanda sérieux yebi et nale Sylvie nale na Londres donc ba soutien na bino na kini esa biso bien pour lobi to sunga ba génération oyeya na sima na biso quoi. Ah, ça li pe bien na moni ok na ngopé ba mo bien ba mabanga wana moi quelques dédicaces ba oya yo o baza oza na besoin ba soutenir yo ata na musika donc moi libanga o to benga moi libanga et ça la bien moi dédicace yo ebikaka Pichu Monire na pesio mbote kozali na Canada ba soutien na yo ça la biso bien omoni biso tozana bino de près de loin tambo yaka tozana bino mais tambo kenaka bobosa na biso. Ah ouais. Christian Monire bango base na bango donc Angèle Moussoaili a ser na nga tongo tina obele lobo c'est ko yebi ba petit no pena bazali na ndinga bakaela otika bango na bakaela donc toza pena na bakaela kaka ina les Sylvie na les donc njadi les têtes azawana ozaka night bazo boka bino mais boso la te ina le na ole la fort Londres merci vous.
Ouais, merci. Binomo Boyoki, tokomi koshite na émission na biso. Bon, phase na ebité rogi koloba nini pona suite ya ba programme ya émission oyo. Loba mo liloba kaka o esala ke émission bana poto ba yeba ce qui réellement ke eza vraiment émission esimbi. T'es vraiment déjà simbi émission boye na moni qualité émission il faut to bona na isa bino ba chaîne kufa HD la congolaise taka bimise so émission boye na Congo ba ko lo ba sous vérité te to ka ngota na HD la congolaise to soutenir émission biso tout to za derrière émission côté nous sauter karangu ba nini bo benge émission ya eko ya wana elobela par rapport makambo etali biso ba congolais ba na mboka donc na l'émission mabe eza la pona lelo te zonga po to lobela ouais, merci émission comme na suka na pesa merci mingi na oyo aomona nga zo sala ngabo na zala bilili kitoko boye Dominique Mulumba caméraman ya solo ya propre réalisateur na nga Ramsès et Kombo. En tout cas, papa, merci vraiment. Merci. Nous avons réalisé au Salarake, Moussale qui est toujours kitoko. Mbote nanga na pesi na Patrick Mangasa, depuis les États-Unis. Patrick Kafou, les dynamiques, autrement dit CP, Mbote Belé na Belgique et Suko Zali. Donc on a pesi Mbote na baone so balingaranga, Mbote na ba DJ nyonso, DJ Diema. DJ Diema, donc on a pesi Bambote Belé, Jérémy Kaniki et Félicien Esanga Logi. Yazala mingi pemé na papa chéri Jibin pe na moto pamba. Oncle nanga vraiment zala naye, ben na pesi Bambote Belé na ba onyo so balinganga groupe nanga les volcans. En tout cas na pesi Bambote na tout le monde mama iné. Na baleki nyonso na ndaku na pesi Bambote Belé, Bobo Musuka Logi. Mister Fawcett, na muninga na ye Jacques Mukoma mobala zanga lisumu 20 ans d'amitié et salamate ezalate donc 20 ans d'amitié ba yebani na kosukisa na kozala ingrate na pesi mama nanga mama pasteur nanga mama Buba Esther Malulu merci mama na mabondeli Beni Musuka la princesse de l'Éternel na pesi Bambote Belé José Mupata motema ya papa Moïse Mupata Sœur nanga même moral na pesi Bambote Belé en tout cas vous avez toujours branché scotché vous abonnez massivement à HD la congolaise donc vous avez décidé phase en tout cas bonne continuité bon travail donc en tout cas na CP livrement makasi na bike na oloba fort Christian Palindo grand journaliste Palino petit na yelo soga Ali Jabiri yanga mabele quoi na leli. Ouais, prochainement, en tout cas, vous avez toujours branché, scotché, HD la congolaise. Maman Espérance et Bongo. Merci de la confiance, maman Tozali. Roulage papa na bango. Roulage sali suwa. Bateli ya robana zela. Roulage sarata bares. Roulage papa na bango. Roulage kisara ndubu. Roulage planadinanga. Pia menala bandaya nini. Roulage bisanyoso. Ya mama koma. Awa sikoto ko embate. Pour roulage c'est meli siffler soit cadence. Ebandagawa yango ebandagawa C'est just Mr. Abidal News. Voilà. Ale nani ale